Ma personnalité. Mbote na bandeko balanti ba abonné ya la personnalité TV na beke bolela biso ya trop biso pe tolela bino ya trop bokota lelo la personnalité TV na kati ya ntele la personnalité TV na kati ya ntele donc tozongi na kati ya ntele place où tozolakisa bino ba hectare do ba concession so oza na besoin ya 10 terrain esika moko ozongo na facilité esiko na telemi na pesi mokongo eza route principale nzela oyo toyeli ti na ti donc na nsima na ngai na moins quelques mètres quelques minutes moins de 5 minutes po okoma makadam eza vraiment na nsima na nga wana après moi mabele mpona kokota eza vraiment route principale ndenge bomoni mituka eza na facilité ya kokota mituka ezoleka na penza donc banzela ezali eza vraiment nzela eza ya bien ya kolobela penza te paysage eza ya kitoko esika mo mopepe penza ya kimia mopepa bien ezali bandako mpe yango wana bazotonga oyo bolakisi biso bazamba tolakisi bino bazamba te eza bisiko bato bazosomba bazotonga côté moko présidentiel donc awa vraiment soki osombi en tout cas oza na facilité ya makambo ya ebele eza terrain eza hectare ya minene siko bazomorsola yango na baparcelle eza 3 hectares bazomorsola yango na bamapangu ya ba 20/20 donc ça dépend ndenge oyo okolingela mbala moko tozopusana mpona kobeta masolo awa tozolakisa bino juste ndenge bato bazosomba bato bazotonga na sur bomoni voisin aza wana na eloko ya makasi mpenza azotonga na ngambu na nga bato bazotonga na nsima na nga do bato bazosomba bazotonga okwei batiki yo donc c'est le temps ozwa esika na yo na kati ya ntele bato bango wana bazotonga bato bazosakola bazobongisa donc juste liboso na nga nde ezali concession obiso la personnalité TV toyeli na sur bozomona eza concession moko ya monene penza eza concession ya monene eza penza monene nde babi ezali 3 hectares 3 hectares cela veut dire eza monene ndenge nini donc tozokota po tolakisa bino tobeta masolo ndenge kaka ezalaka na kati ya la personnalité TV jamais bozala desi toza déjà na kati ya concession toza na kati ya concession tozaki libanda mesiko tokoti déjà na kati ya concession bisika oyo bozomona bazolongola bamatiti eza te eza esika moto si azwi 10 terrain azwi 10 terrain esika moko akaboli yango te moko azwi koto te nyonso azwango esika moko kaka nde bozomona elanga eza monene nde bible lobi basali baza mokie me biso siko tozoloba ba hectare eza ebele ezali do bamapango eza ebele ma basombi nanu monani penza te mbala moko tozobenga papa na biso po tobeta masolo tozotambula tozobeta masolo tala terrain monene wapi mbote papa mbote toza awa na kati ya ntele yo moto kotisi biso memi biso penza na esika ngo betano masolo po yo ndo yebi penza masolo koleka biso betano koto yo eza ndeni ouais donc toza vraiment na scellé bazobe en cité d'espoir quoi donc tout temps na projet faire koto sans espoir Mohamed ah ils a 3 hectares tout morceau en parcelle ils ont terrain cadastré, ils ont un document en tout authentique. Donc sur Mutalingi, terrain moi il y a 20, tu as 6500 d'ici. Oui, tu es solo li, ils ont sans problème. Ils ont un contrat cadastral, oui, tu as un cadastre, c'est vérifié et puis
tosololi ozwi terrain na yo. Sikoyo bozosuka kaka baterrain kokata bokataka 20 sur 20 to boza mpe na capacité ya kokata 25 sur 25 30 sur 30 dépend ya ndenge moto akolingela quoi. Donc toujours dépend na ndenge moto akolingela, soit alingi azwa 25 sur 25 ye alingi azwa 50 sur 50 ye. Mais néanmoins toyeba na 50 sur 50 oyosala combien de terrain, et puis on sait comment. papa tozomona bato bazotonga toyebi te eske koto mai eza na facilité oyo ezopermettre bato batonga to mwa mai eutaka mosika to mpe ndenge kolo concession ya mwana poto asali ya forêt mai so otali kuna on passe sacha bleu wana eza wana bazo forêt mai tcha. Donc dans 2 semaines en mai eza opérationnel ndeko wana mpe na se place ya clôture wana fora mpe mai tozwaka déjà wana mpo ede biso na misala bato bazotonga koto mai eza pembe mai eza ja moto ya clôture oyo atongi na mai wana. Donc c'est lobi 20 mètres yango nde botie 6500 à discuter. Oui, 6500 à discuter. 6500 à discuter masolo ebetama ndeni nde tobi bandeko mpe bayebaka meme eske ezaka likambo ya lisolo ya mosombi na moteki to mwa lisolo mpe mokie ezali entre nous nde kaka eleki. Bon, so bapesi au terrain bapesaka prix à départ na dernier prix oyo vendeur aligné quoi. Voyez, na terrain moi à 5500 avec 5500 jumbo. Ok, bandeko balandi tozokoba toujours kotambola balobi so oza na besoin ya 25 sur 25 yo oza na 30 oza na besoin ya 30 mètres eza kaka yo nyonso ezodépendre na possibilité na yo nyonso ezodépendre na possibilité na yo mpenza. Donc concession eza monene baplace oyo nyonso bozomona bavide wana bozomona. Donc eza yango na yango baplace oyo bozomona bamatiti wana eza nde concession do esuki mpena mosika kotango mwa mabele moko apembe eza wana me tokotambola kaka ndenge ezalaka balobi awa avec 5500 ozwi terrain avec 5500 ozwi terrain ya boye bazwi wapi basombi nini bateki wapi. En tout cas biso na kati la personnalité TV na sur totekelaka bino ba terrain oyo ezaka na ba problème te eza ba place onde tomemaka bino talaka terrain monene mutu moko esi a gagné to pe akangi 10 terrain ya ba 20 mètres sur 20 ka ndinga azwi na ye ebele ndenge wana eza mpe likambo ya lisolo. Donc ebele wana eza pene likambo ya lisolo to la rouge wana bozomona wana eza ya moko ya baministre na biso na kati ya RD Congo. Donc eza penza esika moko oza en tout cas na kimia esika bozomona ba rouge wana na so bozomona bato batongi banda kwa bien ezotongama na kati ya ntsele. En tout cas elanga eza monene tozobenga kaka ndenge Bible loba elanga eza monene basali baza moke tosenga na bakolo elanga batindela biso basali. Donc biso pe tozobenga bino pensa tozobenga bino ebele boya toza vraiment na bosenga na bino tozozela bino maboko ya kofungwa mababe avec 5500 oza na terrain ya 20 mètres sur 20 na partie présidentielle esika opena mituka président ezoleka esika résidence ya président ezali. Donc oza na facilité ya makadam ezali oza na facilité oza te ke ono okiti obandi kobeta makolo ekomisalité te makolo ekomisalité te. Donc so oza na mutuka na yo mutuka ekomema yo ti na kati ya concession ekotisi yo omoni concession. So poza na mutuka te oluwe pe ekomema yo ti na kati ya concession omoni concession. So potambola no likola moto le roi babiso tambola na biso likola wewa omati pe na moto en tout cas ekomisio ti na kati ya concession. Papa tolito ye basi kokoto yo bato ba vivara ndenge ni na wetali électricité. Non, courant déjà, courant ezali juste toza wati boulevard ezali 50 mètres. Donc dans 50 mètres dans la boulevard, courant ezali kolo concession a une idée atia ba pote comme avec le temps ngana na forêt mai tant maman ici là
Quand ils arrivent à 50 mètres, juste dans le boulevard déjà, quand ils allaient. Donc. So mutazuia wa kukipe kubenda pe. On entend quoi ça les clôtures à Tcheba. Banini ba minda bani ba installation du Japon. Comment ils ont musikate. OK. Balobi. Babi courant eza musikate. Courant eza na biso pe pene pene. Courant eza na biso pene pene en tout cas donc bozana facilité courant mai olingio tonga mai eza pembeni osilisi kotonga ozana besoin électricité pe ezali pembeni donc biso tozo continuer toujours kolakisa bino ndenge tolobi en tout cas terrain ezali ya monene tozo continuer kobetela bino masolo babitalara mutu azwi 10 parcelles azwi 10 parcelles na esika moko ezateke ote azwi yango pona avenir toyebi te lelo tosombi batie 6500 to discuter ebongo lobby tokoteka yango na combien tozomona pe ba ministre déjà bazotonga en tout cas tozobenga bino toza vraiment na maboko kofongwama mpona koyamba bino na kati ya nzele toza maboko ya kofongwama motema ya kofongwama donc tozozela bino toujours boya ebele etalaka bino moko concession ya monene boye tala baplace ezali bato bazotonga baplace eza bien bato misusu bazokolongola déjà bamatiti na terrain bazolongola matiti mpona babongisa babanda kotonga en tout cas babikoto likambo otonga eza nango na difficulté te eza penza difficulté te donc biso tozobenga bino kaka tozo continuer tozobima po totambola tolakisa bino lisu na ndenga libanda po tozaki na kati na libanda tolakisaki bino penza te ma toza na kati tozo continuer tozobima sikoyo po totambola vraiment libanda bomona libanda ya concession ndenge ezali tozalaki na kati ya concession sikoyo tobimi libanda mpona kotambola kolakisa bino concession nde nini ezali et puis environnement bozomona esika esombami ya dégâts bato nyonso to batietete bangar na bango batietete bangar mpona kovaloriser place na bango oyo bango basombi oyo eza libanda ya concession na avenir monene oyo ezokotisa oyo koya na motuka na moto ti na kati ya concession na sir na ngambo bozomona concession esika touti bozomona ndenge pe bato bazosala misala donc tozotambola penza mpona olakisa bino environnement mpona olakisa bino sute esika oyo tozali ndenge ni bato bosomba baplace oyo nyonso bozomona batie baborne eza pe baplace oyo déjà basombi déjà donc cité ezosombama tekama lokola elamba donc mwa eza te wela donc biso tozozelaka bino tolakisi bino cité donc eza cité moko ya bien oyo bozala jamais desi eza déjà na bamikanda nango eza na makambo nango nyonso ndenge commissionnaire auti koyebisa biso eza cadastre babi mokolo nango mpe azaka elongo na bino kuna donc esika bomoni lisusu eza route principale esika tosalaki annonce tobaki tozali non loin na Macadam donc soko silisika route wana na mwasi Macadam eza wana tozo continuer kotambola mpona kolakisa bino toujours donc bangaro bozomona oyo eza bamapangu déjà ya bato oyo bato basombi bazui déjà basombi bavaloriser yango bamettre yango en valeur mpona kolakisa ke esika oyo eza lisusu ya koteka te sur si ndenge tolobaka la personnalité TV ateka biloko ya bato te atekaka nde biloko oyo bato bapesi zwa teka yango wana ye atekaka babrike bozomona ezobetama bato bazotonga penza babrike ezobetama bandako bangare ezali eza juste mpona kaka kobongisa eza juste bangare ezaka juste mpona esala soki ndenge bozomona evalorize mwa lopango ma babrike ezali bato bazali vraiment kotonga
bato bazotonga bato bazotonga donc oyo nyonso oyo eza concession oyo nyonso bozomonana eza toujours na kati ya concession nde tobaki concession ezali ya monene nyonso wana bozomona ezali concession oyo towuti esika tozalaki na kati donc awa toza libanda na yango ma caméra bazo balancer caméra pona bomona toujours bozala toujours bomona nde bolingaka nayebi ke bino bolingaka bomona tina ti bosala ba découverte tina ti en tout cas yango biso pe tozolakisa bino vraiment tina ti tozosala bino ba découverte tina ti donc ba découverte d'ensemble toujours découvrir directement nga azosala découverte bino pe directement sika bozolanda na butu to pe na moi bozosala ba découverte ne besoin bato mususu tenga na kenda ntele tema amoni tenga na koma esika ona tema bomoni do tozolakisa bino ba maçon pe bazo continuer bazo sala toujours mosala na bon pona kolobake kotonga ezotonga maya deka na sir bozomona bato bazotonga ba jeune bazotonga bazosaba misala doza na facilité mutukano eyeli na simati na kati ya chantier na yo musala ebandi donc bozomona musika ba maçon ndenge bazosala musala biso tozotambola toujours pona kolakisa bino concession libanda concession oyo to wuti concession oyo bazali koteka donc nyonso wana bozomona eza toujours na kati ya concession donc concession eza tellement vaste eza tellement monene donc bazobenga bino kaka biso tozozela bino kaka maboko ya kofungwama tolela bino ya trop toza vraiment na bosenga na bino donc tozozela bino kaka maboko kofungwama ba miro nyonso ba fondation bomoni eza déjà babisika ya bato basombi déjà donc ba maçon baosala musala na bango mai eza pembeni basima pe bazofongola direct bazosala les autres de pondre kaka na yo ba maçon bango wana baosala misala na bango les autres de pondre kaka na yo mutoko somba soko bio na zo ba maçon kaka bisika na sombel kaka yo ote na za ba maçon na les autres de pondre kaka na yo donc biso tozolakisa bino toujours ba terrain ou ba 6500 à discuter donc tozobenga bino penza et o bomoni peza liboso wana eza mutuka ye yaki kotika ba sima elingi kolobako soki osombi soki oza na mutuka na yo osombi oza na facilité ya kokoma tina ti donc mutuka yango oyo nzela na sur bomoni ba maçon pe bazaleli bino pene awa o bosela bino musala penza ya bien ba maçon bazali donc les autres de pondre car na yo mutuka yango wana te mutuka ekota te mutuka ekotaka prévane mutuka yango wana liboso donc concession nyonso bozomona wana nyonso bozomona emelisi nga kutu na pema po totamboli mo eza te nalobi pe lisu makasi donc bato bazotonga bato bazosomba bato bazotonga donc concession ekei tina ndako wana kuna ekei ti bakote kuno bozomona wana na bilili penza concession ezaka monene eza vraiment monene eza monene donc ndenge kaka toti koloba donc mutuka yango oyo eyaki na basima ezoluka pe ebima nango mayaki na basima place wana pe tomoni mwa bato bosala na kati ya na kati tomoni bato pe baosala mwa babikedi na bango batiaki na mai nde tobiki eza pe baplace ya projet donc batiaki bikedi na bango na mai bazokausa sikoyo antuka eza esika moko ya bien pe yango ekei tout droit ti na suka. Merci na bandeko balandi bandeko babone à la personnalité TV en tout cas terrain oyo eza pema emelisi nga pe na pema na lobi trop au terrain il est
tellement vaste. Donc merci à trop. Nabino Nyonso, Bolandaka, la personnalité TV en tout cas. Merci na ingénieur Metitima, Zalakona, Nasime Kamera, pour nako sala toujours Moussala. Merci na Ambisi Bazabakana, et mon général John Kimbambu, Badiva Wessoud, Yagi Voix, Mama Boko Bank, na 4 London City, sans oublier Arlette Matoko, Liswanzambe, na Bossani Pété, Mama Doris Le, ma mère boss et la personnalité TV en tout cas. Bah merci à trop Nabino Nyoso Obo Sabona na kati la personnalité TV pe bozo koba toujours ko talent en tout cas. Bah merci à trop to singa Nabino bozala toujours branché scotché collé sur la personnalité TV pour ko koba ko sala ba découverte d'ensemble et on a votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce toujours namasolo yamapangu ngana bino toko koba komona na tina ti lokola nzambe azobatela.